mbote ya mingi na bandeko na ngai nyonso. Lelo soki na vandi boye na lingi na solola na bandeko na ngai nyonso bangole partout bozali na mokili mobimba. Soki bolandi video oyo na kosenga bino bo s'inscrire na canal na biso Ana Nekongo. Soki okoti na YouTube otali Ana Nekongo on s'inscrire na lingi bo s'inscrire ebele. Komi pe soko zima kokoso okomi Alvaro Kiemena Gonçalves bo s'inscrire na canal wana. Ezali canal ya Ana Nekongo, bana ya Nekongo. To parlaka mingi na oyo etali tradition na biso. To enseignaka mingi tradition na biso epai to uta ndenge to koli oyo tata na biso Nekongo atikaki mpo na biso. Yango vraiment mingi base makambo tolobelaka mingi na Ana Nekongo. Donc to parlaka mingi sur tradition. Boyokani, enseignement ya Nekongo, to uta wapi. Donc bref, l'histoire ya royaume Congo. Mais l'air moko pe to parlaka makametali mboka lokola politique tokoki ko michali bandate. Nous sommes obligés ya ko alerter toujours peuple angolais na oyo salema oyo bango bazoyebate. Cela ne veut pas dire que nous devenons politiciens ou nous faisons la politique, mais c'est juste une façon de contribuer. Donc c'est notre contribution envers la politique africaine. Donc la façon que nos présidents gouvernent nos pays. C'est juste ça. C'est juste une parenthèse na sali. Mais bandeko na lingi bo landanga malamu. Peuple angolais oyo ayokaka lingala partout bozali boyokanga malamu. Bandeko, situation ya Congo bozomona yango. Ce qui se passe au Congo tozomona yango. Berere ya Congolais, comportement ya Congolais tozomona yango. Bandeko, mikolo yuti koleka semeni yuti leka Président Kagame azalaki na Angola. Ake na Angola nini ake koloba alingi ko négocier. Alingi basa la relation côté tali technologie na Angola. Alingi peuple rwandais akotaka na Angola sans visa. Parce que ba négocier déjà yango. Alingi ligne aérienne rwandaise ekotaka na Angola ba négocier yango déjà ba sali déjà ba échange ya ba ambassade entre l'Angola d'abord ya Rwanda et qui déjà tout avant ya Angola boye kotina nan oyaye avec le temps ba ko décider que non ba on peut une ambassade na bango na Rwanda. Bandeko lelo oyo bozomona arrogance ya Kagame. Les mêmes Kagame oyo lelo alingi a négocier na Angola, les mêmes Kagame oyo alobaki na Jeune Afrique que Angola alingi ko se mêler, abandi ko se mêler mingi na makambo ya Congo. Lui qui est rwandais, qui n'a rien à voir avec le Congo. Oh Angola abandi ko se mêler mingi, puis Angola azali ko accuser mingi Rwanda. L'Angola doit savoir que Rwanda n'est pas commandé par les Chinois. C'est lui qui le dit. Que chez lui, il a des cadres, des gens capables, des gens qui ont étudié. Donc lui, il n'a pas besoin de Chinois chez lui au pays. Donc il n'a pas besoin de Chinois à Rwanda. Parce que lui, il a des cadres, des gens formés. Là, c'est Kagame qui le dit. Rwanda
ezali commandé na ba chinois te. Ndenge angolais est commandé par les chinois. Donc les angolais doivent se taire. C'est là que nasala ki vidéo moko ya ki Congo. Nalobaki na Kagame yengedi yako fwa tanda kwa ni modi tsumi. Mbona koko di uninanga. Modi mbalaka diako. Oya talaki video wana. Na parlaki ya Siriango. Na cause wana. Na boso ni cause wa numero ya article ya Jeune Afrique wana me. Na ko video ko ya na ko chat numero ya article wana comme ça. Oya balingi basera sene bazo yango. Batala yango. Batanga yango s'il vous plaît. Lelo le même Kagame alingi a négocier na Angola. Mais bandeko, information ya kopesa bino est la suivante. Kagame a commis convaincu que assis à conquérir le Congo RDC. Donc, na ba carte bangotu ba jouaki ba commis vraiment na suka mission accomplie. Bazui même Congolais ba tient à pouvoir. Donc ba commis convaincu que na Congo sorti et que ça sorti pas na bango parce que ba kwenye studio ya Congo bango ba sécuriser yango. Maintenant il fallait ba sala pas mususu ya ko conquérir Angola. D'ailleurs tango azalaki na Angola journaliste moko atuna ki question que vous avez négocié en Angola, mais tout le monde peut makambo ya Congo peut yo oza kokota yango tout ça. Bon moni lokola il se sent aza munene, donc il se sent grand. Na ba courage za kanango et puis alingaka laksa batu ki non, lui il est politicien. Donc il a yebi. Après ça qui arrogance moko abike il a président Rwanda. Donc ce que tu n'as pas question, faut tu n'as pas question sur le Rwanda. Donc, moi, je suis sur Rwanda, au Yébité, au CETER, au lieu de créer une question qui n'a rien à voir avec lui. Mais lui, il est Rwandais, il n'est pas Congolais. Ce que tu as question à Congo, résident un rapport ni na Rwanda. C'était ça sa réponse, la journaliste angolais. Donc, à la question qui est Rwanda, au Yébité, au Tiki, va te renseigner sur le Rwanda et puis, tu veux me poser des questions sur le Rwanda. Donc, on a une capacité na ye. Ya ko laksake yi azana mayele par rapport à bato mususu donc asali pa na Angola alingi sikoyo asala oyo mission a continuer route na ye comme bato bazaka puyeye bato bazana les Israéliens disons bato bazana Sénat américain na Congrès américain et tous ces gens là les Rwandais les Tutsis oui, bah, botte aux États-Unis, demoiselle Rice, foreign affairs, États-Unis, racines rwandaises, tout ça. Bah, tout Tiwana, tout ça. Donc, il y a Puywana. Et lui, il se sent que pour le moment en Afrique, c'est lui qui commande. Bandeko, en Afrique, nous avons des pays, nous avons des présidents traîtres. Oui, Bazali, qui travaillent dans les Occidentaux. Pour la destruction de l'Afrique. Des gens comme Kagame, les gens comme Museveni, les petits qu'ils ont fait comme Kagame, et pardon, le Kanambe, le président Lokola Lassana Ouattara à Côte d'Ivoire, le président Lokola Oyo Azalaki à Sénégal, qui avait une femme blanche là, la française, Longwa, qui a repassé Aboudou Diouf, celui qui est venu là, j'oublie même le nom, Diawara, comme ça le nom, l'avocat là. Donc, Batouana, Bazali utilisé par les Occidentaux pour la destruction de l'Afrique. Alors, Kagame se sent grand, vraiment, à Monique, à Sakani na peuple congolais, et Lilo Oyo, aligné en finir Nango à Kabula Congo parce que mission a accompli. Sorti à Congo, ils ont sauté, ils ont même pris un enfant, bâti dans la poste, Oyo Bango Bazo guidé comme ça. Na Koloba Mingi te na pona Makambo Oyo Rwandais pour ça na Congo parce qu'il y aura beaucoup de morts.
babikonzi wana ya congolais oyo baza na rwanda wana na congo wana rwanda akoboma bango surtout na pesi no kaka mwana ya moke parce que j'ai des informations nazoka mingi na côté ya angola mais bandeko nalingi natouche mingi côté arrogance ya Museveni ya podo ya Kagame ezo ya mingi. Vous savez, na Angola nous avons des Katangais oyo balobaka Swahili. Alors Kagame lelo mingi azali ko se pencher mingi na Swahili na ye na anglais na ye oyo parce que akoyi na Uganda aza ko se pencher mingi na wana. Bandeko Kagame azotala mingi ba mindeli baza ko appuyer il y a l'Israël derrière lui, il y a les Américains, les familles Clinton, tout ce monde là derrière lui. Donc azako kasali que non yé akoko détruire l'Afrique. Akoko botre bamboka lokola bamba botre Angola. Mais en Afrique, je pense que il y a des Arabes oh ils bazako résister aux occidentaux. En Afrique noire, tous un pays lokola Angola oyo et qu'on signe mundele. Donc chez nous en Angola, toko bomo mindele, to bomi bango to fait tout ça histoire na mokili. Donc il te bloqué avant que ba armement bango quitta et puis on tue tous les blancs en Angola. Donc c'est l'unique pays africain qui peut le faire, c'est l'Angola. Na possibilité. Donc peuple angolais, c'est pas que n'importe quoi mindoki na maboko na bango, ils vont tuer. Il suffit de leur expliquer que non écoute, tuer race oyo, fais ça la tribu oyo, ils vont le faire. Bondi Melanga, on a levé na bino. Et naza ko informer na peuple angolais ni surtout que les Kambo oye salami na Congo et ko salema na Angola. Pona ni na levé na bino boye bakatange oyo bazalaka na Angola. Ou bakota na armée angolaise ou ba s'infiltra. Batouana chez eux, ils parlent Swahili. Et ces gens-là se communiquent avec les Hutus rwandais ou bazo kota en tant que Congolais. Bandeko, raison à laquelle ngai personnellement présence ya Congolais en Angola n'accepte rien côté. J'ai été toujours clair de dire que n'accepte rien ndeko mais n'a pas changé na seconde. Donc ami oyo azali ami ya malamu yende ba acceptable. Ami oyo azali ami ya kolia ya mbongo ami wana tanga salerero mona ki yango ko limbisa ete ko bengana ete me bomaye. J'ai toujours dit ça et je le répète au peuple angolais. Kagame, il n'est pas fou. Il est sûr de ce qu'il fait. Parce que ayebi que na Angola race moke zakona peuple moke zakona tribu moke zakona oyo bazana moyen pour se communiquer na yé que batouana soki ba moni mbongo ces gens-là peuvent trahir et biso batouana to accepter bango. L'exemple année 38 ans à pouvoir en Angola, vous avez vu ce que les Saint-Thomé et les Cap-Verdiens ont fait et rendre Angola na état ezalelo. To combattre bango, to combattre ba oyo bazana se qui sont des Katangais, ba boti na bangolais, ba boti bana, ba prendre bana na bango portugais, ba tini bango ba cour ba tangi na poto, ils vivent comme des Angolais, na ba portugais mais chez eux à la maison ces gens-là parlent le Swahili. Ils ont enseigné le Swahili. Ces gens-là sont des Congolais corrompus. Soka monimbongo ako sala mabe. L'exemple Congolais soka zimbongo ba teki mboka na bango. Alors Angola o ezali ya bango te. Bakosala la yango nini. Peuple angolais, nazali bon maté, j'ai déjà parlé sur ce cas et nazako répété angolelo. Nalingi peuple angolais, bo fongola matoi. Nangola, touti azako kota, les Rwandais Hutus qui sont commandés par Kagame, basi ba kota ki déjà. Et les Hutus là, collaborer avec des Katangais au sein de l'armée, au sein de la politique angolaise. Nazako Touchebino, je ne suis pas fou. Congolais, na Rwandais, bako boto la biso mboka. C'est le moment où pauvre Angolano
o povo angolano, com quem o MPLA brincou, é o momento de entender. O povo angolano está a sofrer neste momento porque nós ouvimos a palavra do MPLA. O santomejo cabo-verdiano fez que aquilo aconteceu. Filha que nasceu na Rússia levou bilhões para fora. O zairense que não tem nada a ver com o mulato que veio a Angola, casou com a filha do presidente, levou dinheiro, fugiu, foi abrir empresa de cimento na terra dele. Os que são cabo-verdianos roubaram milhões. O Jean-Claude, não sei o que, é mulato da Suíça, virou angolano com passaporte angolano. No fundo, de Angola. Enquanto que o povo está a sofrer. O zairense que rouba dinheiro de diamante vai ajudar que fugiram no Moanan Sapo. Dá milhões para eles comer. Enquanto que no hospital de Angola, o povo a sofrer. Ele rouba dinheiro de Angola, ele dá no povo dele que está a fugir a guerra, enquanto que nós, o dono da terra, estamos a dormir no chão, a morrer no hospital, porque não tem cama, não tem medicamento. E nós, angolanos, aceitamos aquele tipo de pessoas em Angola. Esse aqui é o povo angolano. O zairense é do Congo, não é de Angola. Quando nós estávamos a lutar para a independência de Angola, no MPLA, não havia zairense. Até Catanguês veio depois. Depois de fugir a terra deles, nós ajudamos. Mas o Bakongo estiveram na tropa, o velho Monimambo esteve na tropa, o Paulo, o velho, o Mamauete esteve na tropa, o Foguetão esteve lá, estiveram na UNITA, desculpa da raiva que está a vir na cabeça. Vou voltar para esquecer muita gente. O Ambrósio Lucoque não esteve lá. O Paulo Pascoal Luvalo não esteve lá. O velho Ndombele Bernardo não esteve lá. O Quarta Punta não esteve lá. Quem não esteve lá? Estiveram lá muita gente. O Maria Pedale não esteve lá. Esteve lá o Ernesto Mulato. Não esteve no princípio daquela guerra. Esse enquadrou na UNITA. Os Tony da Costa não estiveram lá. São todos que lutaram para combater para essa. O Papá Lamvo não esteve no MPLA. Muita gente estiveram no MPLA. Os Ludwig Sassunda. São muita gente que estiveram no MPLA, combateram os velhos Yaya. Toda aquela gente estiveram lá. Os velhos Toca, os velhos Emílio Guerra, o Papá Quarta Punza. Toda essa gente, o Papá Capitão João Batista. São muitos. São todos Bakongo que fizeram que essa porcaria do MPLA chegasse no poder. O velho, o presidente João Lourenço, ele não disse que enquadrou-se em 74 no MPLA e hoje é presidente da República. Mas já havia pessoas que enquadrou 56, 71. O velho Mauete Jean Batista esteve lá, 71, enquadrou-se no MPLA. O Papá Capitão João Batista, que era o diretor da segurança, enquadrou-se lá antes, 50 e tal, no MPLA. O velho Yuyu, que era alfaiate, os Papá Ndombele, em 50 e tal, no MPLA. Toda aquela gente não são zairense. Não havia zairense para combater para a independência de Angola. Não havia zairense.
Esses catangueses viram depois de fugir na terra deles a combater o poder do Tchombe. Viram parar em Angola com a ajuda de Angola. E são as mesmas pessoas que vão nos trair. O velho Nzao Puna disse, quando dos Santos chegou no Congo, ele foi hospedado na casa do velho, o Papá Pinocchio, que era o pai do Eduardo Pinocchio, que era o filho, que era o diretor do gabinete do Orde Roberto, que ficou primeiro-ministro da FNLA. Mas quando ele consegue poder, o que acontece? Ele vai trazer o povo dele de São Tomé e Cabo-Verdiano, com que o Guiné-Bissau, com ele trabalhava para tanto controlar o poder. Afastou todos os Bacongo e vieram com a história dos zairenses. Porque nós éramos ameaços. Os Bacongo sempre foram vítimas. E o sacana de zairense que sai do Congo, na terra dele, vai abrir a boca, dizer que não, epa, vocês na vossa terra nunca foram aceitos. Se nós nunca fomos aceitos na nossa terra, nós não queremos a presença dos zairenses em Angola. Fica na vossa terra. E vocês que não são angolanos, quem vai vos aceitar em Angola? Ninguém. Então fica na vossa terra. Nós temos muito trabalho, muito de vocês enquadraram, infiltraram nos trabalhos com documentos falsos, viraram angolano, até na tropa, nós subimos, vocês viram para conseguir o bilhete para ir na Europa. Isso aconteceu na vossa terra, hoje o ruandês ocupou o Congo. E nós não queremos que isso aconteça em Angola. Bandeko nangai na bendi matoi na bino oyo nyonso azalaki na armée abanda ko bongo mapaseke kala te tokosala même erreur oyo congolais asalaki. Angola liboso, angolais liboso. Camarade ya kolia to meli to suki wana obebisi kolimbisa ete boma ye ennemi na yo omoni ye. Aussi longtemps azali malamu omoni ke koko accepter azandeko ndimela ye wana. Soki omoni asali likambo ya moke oyo omoni kalaksi fasi mususu lia ye. Kolimbisa ye te, soko limbisi ye akeko bonga psami komoni ye akozongela yo position mususu akolia yo. Congolais aza bongo. J'ai des frères congolais Mayenda asi akufa azalaki ndeko nanga. Nazana ba ndeko de Congolais que je suis né avec eux. Et nazana ba Congolais oyo kulake dia. Nayebi bango. Opesi ye abengi yo ndeko, opesi mokongo alinga lia yo. Ngai kutu soki na zui yo. Ekozwa seconde kutu nokopio ta versimate. Okomi kufela. Bongo na lobi na yo ki no ngam na leyo. Nazali clair et firme na oyo ngana lobaka. Trop clair. Et vous savez que je suis juste. Donc on nazo loba, ezali vérité et puis réalité. Nazo kende ngambu te, nazo kende nanu te. Bino bozo kende ngambu, Rwandais abotri bino mboka. Et vous acceptez ça, wana ezali bino. Oyo salami na Congo, biso bangolais tokondima yango te, liwa ekoya. C'est tout. Bino bondimi Rwandais, ezali na bino ndenge na bino. Biso bongo na Angola ezali bongo toko boma na bino Rwandais na Kagame na Museveni tout. Nous allons tuer. Ce que mundele aye toko leka na mundele pe et puis tout ça histoire na mokili. C'est seulement les Arabes qui se battent contre les Occidentaux. Et les Noirs sont des esclaves des Occidentaux. Mokolo Mutu Mwindu va décider de faire ce que les Arabes font fait aux Occidentaux. À ce moment-là, il y aura un changement. Parce que les Arabes se défendent. Et ce que les Arabes font, les Noirs ne font pas ça. C'est ça la différence.
mokolo pays noir, les Africains noirs. Babanako sala, arabe sala, kabache foot down. Je vous promets que non, il y aura un changement. Peuple angolais, na bendi bino matoi. Na suki wana, oyo na lobi la bino, c'est la vérité. Rien que la vérité. Allez, bon week-end. Bye bye.